Bonjour, bonjour, na balandi na biso nyonso ya Family TV. Bonjour, bonsoir. Par rapport ya heure bokolanda biso. En tout cas, na pesi bino ba bonjour ebele, ba bonsoir ebele. Kolanda na heure okolanda biso, kolanda na heure okolanda Juka. Oyo azali wa bino yaya mama leki zwanga na forme nyonso kolinga. So botali mikolo oyo nazosala mpenza ba émission na caméra te parce que caméra na ngai ezali mpe na mwa ba problème, c'est pour cela nazo mpona kotika ete espace ezala te nazosala toujours na telefone na nga mpo tosolola par rapport ya baréalité oyo tozozwa parce que tozalaka bato tosololaka na bato, tozalaka bato toyokaka bato parce que mosala tosalaka peut-être balandi na biso bokomonaka eza mosala moko ya pete eza ya pete te parce que tosungaka mabota à travers kaka eloko tozosala oyo tosovaka mabota ebele. Soki olingaka jika sabone massivement na Family TV. Kotika espace wana vide te parce que eza na moto akosabone na place na yo te. Okokota mbala moko komona mwa eloko moko ya rouge ezozela yo wana so otieka tchak mbala moko osabone okosukaka bongo te. Il faut beta cloche ya notification parce que ntango elema nyonso ya sika ezokota basignalaka yo ke Juka akotisi eloko ya sika, Family TV News ekotisi eloko ya sika. Wana nazopesa ba oyo nyonso balinga ngai, ba oyo nyonso basutena ngai na ba message na bango, na ba message ya soutien, ba oyo nyonso bakonsidera mosala na nga nasalaka, nazopesa bango ba merci ebele. Ba oyo mpe bapesa nga ba conseil esika nakwei bayebisa nga Juka en tout cas okwei telema, nazopesa bango ba merci ebele. Nazobanda na président Ambroise Baxela Elipiza na kati ya Ukraine, président de président na pesi ba bonjour ebele. Nazopesa papa Marcos na kati ya France, papa na ngai merci beaucoup tikete nzamba lola apambola yo. Nazopesa lisusu merci na staff mobimba ya fondation Ateluyelu, Beni Matondo, papa Emmanuel, bango nyonso napesi bango bambote ebele. Wana nazotala mama Solange wazali kokamba ba veuve ebele, mwasi oyo nzambe apesi ye motema monene mpona kosunga ba veuve. Tikete nzamba lola pambola bino. Olingi Jika sabone, naza kosenga yo sabone, partager émission oyo po esala bolamu makasi. Merci beaucoup. Tokoti na mama na likambo na biso lelo tozobeta lisolo ya mibali ya poto. Bandeko na biso bofandaka na poto bokolimbisa biso toujours na émission na biso batela libala pe libota na yo na bimi libanda te kasi nazali kokende par rapport ya ba sujet bino bozopesa ngai. Naza toujours na émission na biso batela libala pe libota na yo. Lelo nakei na bapapa oyo baza kovivre libanda ya mboka. Nafandi kimia mpo nalobela bapapa wana na bapapa mpe baza na Congo parce que bakoloba mpona nini batakaka biso, natakaka bapapa natakaka mpe bamama. Lelo tokobeta lisolo ya bapapa oyo bafandaka libanda ya mboka me balingaka kosakana na basentima ya bana na biso ya basi, baleki na biso ya basi, bandeko na biso ya basi, bamama na biso ya basi, balingaka kosakana na basentima na bango. Ozala na Congo, Nzambe asali yo bolamu obimi ndeko mobali, osali foyer na yo, batela foyer na yo, bomba yango quelque soit mwasi oyo oza na ye na ndako azwi comportement ya basi ya libanda, azwi comportement attitude ya basi oyo ya libanda. Yo lokola oza papa, oza na poto, oza africain, oza congolais, okolinga toujours koencadrer mwasi oyo kozongisa na nzela, okolinga toujours kopesa ye conseil, okolinga toujours kobatela ye, okolinga toujours kobomba ye, okolinga toujours koprotege ye. Me ntango oyo otiki mwasi ozofanda ne na poto, olingi mwasi moko na Kinshasa, olingi mwasi moko na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire, tosui kanjuna me ndoko nga naza congolaise na kolobela mingi na Kinshasa, olingi mwasi wana aza awa na Kin. Kuna oza na engagement me pa ya mwana mwasi oyebisi yo ke oza na engagement moko te. Ozwi mwana bato en otage. Bandeko mibali ya poto olanda émission oyo na bandeko na biso ya basi awa baza na Kin,
soki bokolanda émission na nga bopartage ekomela bandeko na biso oyo bazonyokola bandeko na biso ya basi. Toyebi ke ndenge tozovivre na Afrique, toyebi ke ndenge tozovivre na RDC, surtout mikolo oyo souffrance eza ya kobakisama makasi, pasi eza makasi, mabe ekoti ebele. Mabe ekoti ebele. Ntango mwana mwasi directement azomona ke azwi mobali ya poto, pour lui aganye na loto, mpona ye aganye, akoki kozala mpe azalaki na mobali na ye awa na kini, mobali ya sérieux nzambe atindelaki ye, akonéglige mobali wana toujours mpo ase mettre en couple na yo, akose garde, akomibomba, akobatela relation na ye mpona koinvite toujours ke baproblème moko ya mabe eyela ye te, badifficulté moko eyela ye te. Mais ntango yo sikoyo ozwi mwana mwasi wana 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, poto akendaka te, eloko ya malongi ezalaka te, kuna pa ayebi te ke ozalaka na fumu mwasi na bana, okosa ye ke ozalaka na mwasi na bana, oya okomisa ye ozalaka na air poto, air Congo, air Afrique. Ntango ye awa obandi kosakana na mwana bato, baséjour na yo nyonso kosala na Afrique okonfirme ye. Soko obimi kaka okei, c'est fini pour lui. Parce que tu sais que là-bas, tu as une autre famille. Et quand vous savez que vous avez une autre famille là, pourquoi vous avez déranger ma vie à bandeko na biso ya basi? Pourquoi vous avez déranger ma vie ya bandeko ba yaya ba mama bana na biso ba leki na biso ya basi? Pourquoi vous avez déranger bango? Pourquoi? Lelo na kolobela kaka ba papa mbala simande na kolobela pe ba mama. Mwasi alulaka soki ayoki ka mobali ya poto akufi abomi libala na ye ya Congo. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Okolinga mwasi olingaki ye par exemple na 30 ans avivra na poto, azala comédienne, azala za mufi kaka ya ba chaîne kande tutava na ba YouTube, azala ka aza boy bandeko. Otulisi mwana mwasi ya bato, olekiseli mwana mwasi ya bato tan. E na nsima na yango soki mwana mwasi wana soki akomi koexige donc badroit na ye en tant que mwasi koyebisa ye ke koderange anga lisu te nazala na mwasi na nga. Mais mes frères, il faut être gentil. Il faut être gentil quand même. Il faut être gentil, ça je vous dis la vérité. Il faut être gentil. Ntango oyo olingaki mwana mwasi wana, oyebi ke yo oza mosika, oza na bakapasité ya kokutana na mwana mwasi wana te. Il fallait laisser. Il fallait laisser. Pourquoi bozosakana na ba émotion? Parce que bolingo ezalaka eloko mosusu. Peut-être bino mibali bozalaka na difficulté ya koyeba signification ya bolingo. Bolingo vraiment eza eloko mosusu. Oyo lelo yo kozwa mwana ya bato en otage. Ta mosusu bote oyo olukutelaki ye nango ntango olingaki ye peut-être na Facebook, na WhatsApp, commission. Tolo bango na commission basali yo commission te moni voisin na biso nde bazala nazolinga mwasi pota mosusu boswanaki mwasi akomi na poto ayebi badroit na ye abite nga naza na Afrique te. Soki yo olobeli nga eloko nga namoni ke eloko olobeli nga na osepela nango te nga mpe na exige badroit na nga mpe na oloba. Yo olobi te mwasi wana akomi impoli fo balukela nga mwasi mosusu. Mwasi wana balukeli yo ye. Zoka ndo ozwaki ye kaka ya kosakana na ye. Je n'ai pas dit tous les hommes. Je n'ai pas dit tous les hommes. Il y a des hommes capables. O baza ko vivre na poto, mais baza ko respecter basi. Il y a des hommes, soka lingi mwana ya bato malgré aza musika, alobi ndenge na lingi ye boy, na lingi lokola mwasi nanga, na ko supporter, na kozwa ye en charge, na kozwa ye boy, na kozwa ye boy, na kozwa ye boy, azui en charge en tout. Il y a des hommes. Beaucoup fait la Paris, beaucoup fait la Londres, beaucoup fait la Boye. Et combien escroquerie? Ça n'existe pas. Bande qu'on a biso ya mibali ya poto. Bon meka ko changer. Qu'est-ce qui se passe avec vous?
Qu'est-ce qui se passe avec vous? Nga na lobaka kaka oyo bato batinda nga na loba. Napesa conseil kana oyo balobaka. Na lobaka oyo moto alobeli nga. Mama ndeko na nga mwasi loba yango nga kana lobaka. Soki pe moto apesi nga sujet na ye nakoki ko négliger yango te. Soki pa insister nakoki ko négliger yango te na kobetela yango lisolo. Mama ndenge olobaka boye mekana kobetela biso lisolo mpona boye. Mekana ko insister mpona boye. Bandeko na biso ya mibali ya poto bomekana ko changer. Bomekana ko changer. Ha? Soki pe ozwi mwana mwasi wana na otage. Okobanda kobenga ye tongo pokwa midi pokwa tongo pokwa midi pokwa. Ebike na Kongo atosombaka bamega. Na Kongo atosombaka bamega. Eza lokola ya bato ya poto te ezaka wifi permanent. Tango kobenga ye bongo. Ozwaka ya charge. Même si tu me prends en charge, si tu ne me considères pas, c'est rien. Mes frères, qu'est-ce qui se passe avec vous? Il faut essayer un peu de changer, de considérer moi si. Ce qu'on a célibataire, il faut dire la vérité, je suis célibataire. Ce qu'on a marié, il faut que le voyage solo qui n'a pas marié. Bolimbisi namonaki ndeko moko akomeli nga me mama ozosala lisusu te nazosala parce que nazalaki na problème na bakamera na ngai ezalaki na mwa motungisi moko ya moke d'ici là ezokoma disponible tokozongela bemission na biso ndenge tosala yango me nalingaki kotika bino bongo te oyo bemission ezali bemission na osala na telefone par rapport ya bademande na bino. Bandeko na biso ya mibali ya poto bomekana ko changer. Tolobela basi ya poto, tolobelaka basi ya poto, tolobelaka basi ya poto, tolobelaka basi ya poto. Eza na mama moko akomeli ngai. Ayebisi nga mama eza bien. Bozopesa biso ba conseil ndeko na nga mwasi, tofanda na mibali. Bozo condamner biso basi ya poto tozaka mabe. Bozo lobela biso basi ya poto tozaka boye. Nafanda kana mobali ndako moko. Tobundaka na système ya kobunda ya kini. Tokangisi mbongo ensemble po tokende kosomba lupango na kini. Ya lobi te nga na kende. Lokola yo deja okenda kini, yo tikala nga na kende. Nandimi po tozofanda ensemble, tozokabula makasi ensemble, aza pe papa bana na ngai nandimi akende. Papa akei na kini. Mbongo napesaki asombela lupango, eza mbongo abaleli yango. Eza mbongo abaleli mwasi. Mariage pipi. Babanda bolingo na bango na Facebook. Tinenge tozosala ba projet ya kosomba lupango, bango bazalaki deja na kati ya bolingo na bango. Akiti na kini asali mariage na église, papa balati alliance. Oya ngai ya bombi, alati alliance mosusu. Azongi. Akesomba lupango moko ya mukie. Tango moto azongi namoni bapel na ye komi ya kochanger, bapel na ye komi ndenge, bapel na ye komi tozo continuer toujours ndenge na poto ezaka système ya moto tozo kende koluka na ndenge na tozo continuer mais un certain moment na kweya na mwana mwasi wana expliquant aza mobali nanga atindelanga ba photo ya mariage. Bino bato bopesaka biso ba conseil ke biso basa poto toza mabe tobwakaka mibali libanda tosalaka boye ndeko na nga naza na kati ya likambo oyo nasala nini yo moto kolanda video nanga pesa mama oyo ya mwasi conseil akotala yango na message na yo kokoma oyo kokomela nga ntango olanda video nanga mama oyo aza na Londres bakotanga kombo na ete mais pays eza autorisé aza na Londres. Conseil nini yo kopesa mama wana? Conseil nini yo opesa ndeko na mwasi oyo mobali ya poto asali bongo oyo aza na kini aza victime oyo aza na kini aza victime parce que ye moko mwana mwasi wana comprendre que même oyo akini aza victime parce que oyo akini ndenge basololi ayebisi ye ki azalaka na mwasi te akenda koluka
azobongama aya Kishasa baya kobalana. Effectivement aye Kishasa babalani ba papa ya poto. Pourquoi boza motema mabe boye? Nazo insiste na lobi ba papa nyonso te. Pourquoi boza motema mabe boye? Sko zwa mitema ya ba mama mibale oyo. Zwa motema ya mama ya Kishasa. Oyo ayebi ke mobali ayaka kobalanga, ameminga na commune, ameminga na église, aza mobali ya bato na poto. E mbongo apeselenga mbongo alibali eza mbongo ba travaillaki na mwasi na ye ensemble bakangisi. Mwasi atindi ye baya kosomba lupango. Nde mbongo apeselenga ya doti. Ndeko. Mitia na place ndeko. S'il vous plaît. Mitia na place. Toko ya na mateya mama batela libala. Toko ya na mateya mama sala boye. Toko ya na mateya mama zala propre. Toko ya na mateya metango bandeko na biso ya basi bazo sipiri biloko ya boye. Toko fanda kimia te toza wana toujours po toloba. Siko ndeko na yo mwasi abengi yo ndeko na ngai namona kolobaka bien namona kopesa ba conseil bien sunga ngai nasala nini nga pe na lubi eza kilo na memango nanu epa bana membre kande na benga bino babone na nga bana membre bandeko na nga famille na nga Nzambe atianga liboso na bino po tosololaka malgré toyebani te. Un jour penza bakosala bolamu tokutana jika nga pe na lubi mwana membre toyambani na ngolo ya Nzambe. Mitia na place ya bandeko ya basi mibale oyo na poto azuki na kini azuki epi ya kini wana olekiseli ye temps ti ya kini ya koyeba ki aza marié esali déjà 5 ans 5 ans nde oyo ya kini ye koyeba ki azaka mobali ya bato ti oyo ya kini ye koyeba ça fait déjà 5 ans siko soko balaki mwana bato azalaki par exemple na 25 ans akomi na 30 ans okoloba nini. Nalingi ba papa cette fois-ci na vidéo au bon réagir. Nalingi cette fois-ci ba papa na émission oyo bon réagir. Nalingi cette fois-ci ba papa na intervention au bon réagir par rapport à bandeko na biso ya mibali. Ba papa na biso bayaya na biso baleki na biso bandeko na biso kande na lobaka ya mibali ba ko vivre na mikili ya bapaya o ba ko subir na bandeko na biso ya basi. Oya poto ta mususu akoganye oya poto ta mususu akoresir oya poto ta mususu Nzambe akosala bolamu parce que na poto mwasi azaka na mwa lokumu par rapport ya kini oya kini ekosalema lolenge nini olekiseli ndeko na yo ya mwasi temps olekiseli ye temps. Tu sais bien que je suis mariée. Tu sais bien que naza na mwasi ya Congo olingi ye pourquoi bien-aimé. On sait que les hommes pour trouver mobile waza fidèle c'est un peu compliqué sans on le sait. On ne peut pas kocha commentaire ya ebele te wana toyebi yango bamibali ya mokobwe kande na lobaki baza na ba forme ebele na ba forme wana aza pe na forme neti ya mwana moki mais kasi atako kote wana kotindo ete olula ndeko na nga mobali okoki kolinga mwasi aza pembeni na yo te oyo azali kaka na poto wana bolingi bosakani olebi ete naza na mwasi na ndako tiki ete boko kolinga mwasi ya mosika opesi pe ye espoir. Pourquoi je te dis pourquoi il y a des hommes qui disent la vérité tant walingi mwasi dit que tu sais ici j'ai des engagements mais moi je t'aime ayebisi ndeko ya mwasi ya kini ndeko ya mwasi ya pays mosusu ke omoni nga nde naza boye naza na baengagement me nalingi yo akoki kopesa baraison na ye oyo epousse ye ke malgré baengagement na nga me nalingi yo apesi baraison na ye wana soki yo ndeko oza d'accord ondimi ntango ondimi wana oza victime te oyebi ke relation nga na koti ndeko na nga mobali nakutani na ye aza déjà na mwasi ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu es en train de mentir, il y a une exploitation. Il y a des sentiments. Tu me mets la terme wana. Bande qu'on a besoin de mibali ya poto to changer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Essayez un peu de changer.
Essayez un peu de changer, s'il vous plaît. Essayez un peu de changer. Biso basi nayebi te. Toza na lolenge na biso Nzambe asala biso. Soki mwasi alingi mobali, réellement na ndenge lokuta te, na ndenge ya kilelo te. Soki mwasi ya solo alingi mobali na ye, alingaka mobali na motema moko. Mutu moko te akobimisa mobali na kati ya motema. Mutu moko te. Tolingaka ya solo. Bino bandeko na biso ya mibali ya poto, botika konyokola biso. Bolinga biso. Bolinga biso parce que toza bandeko na biso. Bandeko na bino plutôt. Tango osalinga mabe, yebaki oza na ndeko ya mwasi quelque part, ye pe bakosali mabe. Na insiste bien. Na beti pe sete, eza ba papa nyonso te. Na lobeli toujours ba papa oyo baza ko exploiter mwasi. Ba papa oyo esprit diabolique ezo ko kotela bango pona ko détruire ba émotion ya mwasi et pona ko komisa lisusu mwasi motema mabe. Bandeko na biso to changer. Mwasi ana kozala malamu, mais comportement na yo ezo pousser toujours aza toujours mwasi mabe. Pourquoi? Parce que lorsque mwasi moko se trouver na makambo wana, lobi akomi ko changer mobali oyo, lobi akomi ko escroquer mibali oyo, lobi akomi na pasi ya ko respecter mobali. Je vous dis mes amis, mes abonnés, bana mambo, eza difficulté bozo kotisa na kati ya pays, na kati ya mboka, na kati ya société, na kati ya bandako. Mwasi wana ko se contrôler lisuta oloba mibali na oke na bango wapi baza banyama baza bandoki. Et moi je ne peux pas encourager ça. Quand une femme parle que non mibali baza banyama baza bandoki, non. Mais s'il y a un problème à parler, je vais parler. Ce sujet-ci, il y a une femme quelque part qui est en train de souffrir parce que son homme a sali likambo na okobeta lelo. Ezaka kayete, peut-être il y a eu courage ya kobenga biso. Peut-être il y a eu courage ya koloba ndeko na ngai lobela ngai. Ndeko na ngai beta sete na sala nini. Il y a eu courage. Bongo yo. Eza ba misusu bazui courage te. Eza ba misusu tamusu babengaka pe bandeko na biso o tosaka na bango même émission. Bandeko na biso topesaka bango ba mateya. Bandeko na biso tosaka ba émission ya ba YouTube. Et bongo yo. Cela veut dire que likambo eza kotambola chaque jour na bandako na biso, na bavi na biso, mibali ya poto bakosakana na bana na bandeko na biso, bakosakana na biso na bana na biso na ba émotion. Ce n'est pas bien, il faut changer. Il faut changer. Ça, je vous dis la vérité, il faut changer. Moi, c'est basakana kana été, moi c'est za fleur, mon fleur. Sokoloni yango surtout awa na kini na période nde na obetela bino lisolo ça chauffe. So botali ngai bien naza na barabe, nazokoka même pas kotia perruque, nazokoka même pas kotia plante parce que ça chauffe. Alors fleur wana ndenge ezo chauffer boye. Soko sopeli yango mai na temps ya moi ekokota. Mais so ekomi mwa ba poko sopeli yango mai, ekomi lisusu tongo sopeli yango mai, komona fleur wana quelque soit moi ekobanda toujours kobota nde lolenge biso basi tozali. Mais nalingi bino mingi bandeko na ngai mibali ya poto, nalingi bino makasi parce que là où il y a bandeko ya mibali ya mabe, il y a toujours des bons. Il y a toujours bandeko ya mibali ya kitoko. Esika mabe ezali ya malamu pe ezali. Ça veut dire esika basi ya mabe ya poto bazali, basi ya malamu ya poto bazali. Esika basi ya mabe ya Congo ya Afrique bazali, basi ya malamu ya Congo ya Afrique bazali. Mais kasi lelo tobeteli lisolo ya esika mibali ya mabe ya poto bazali, bao bazali ko exploiter basi na bandenga ba sentiment na bandenga makambo ebele, bameka ko changer, babongola motema, batika kosakana na basi. Eza vraiment kitoko te, eza penda mabe 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 makasi. Wana ezaki lisolo na bandaki kopeta na bandeko balandaka jika, nalingi bino mingi. Olingi jika, olingi o répondre mama oyo na bapaso aza komante
yebisa eke ndeko na nga mwasi parce que akolanda yo quelque soit bisika ye azali akolanda yo aza na besoin ya conseil na yo aza na besoin ya soutien na yo à travers commentaire na yo mama akolanda akoyeba eloko nini akoki kosala. Merci bandeko na nga bomeka kochange napesi mbote na libota na ngai mobimba soki yesu masi azongi te tokokutana mbala nsima bao balinganga bopartage boyeme bokomante zamba lola batela bino je vous aime.